Kanga Banda. Mbote papa. Donc on y va de on soit continuer un dialogue pour bon un dialogue professionnel et bien pour les wana eza dialogue te wana eza monologue o vrai dialogue eza entre deux personnalités. Monsieur Etienne Tshisekedi Omulumba président élu na oyo Joseph Kabila Kabange o amitié na makasi tango bato wana bakosangana bakoloba nde eloko tokobenga dialogue mais wana eza monologue ya bato majorité présidentielle bake kosala conclave na bango po bazoba résolution na bango wana eza concerné ni peuple congolais te ni opposition ya rassemblement na moni bandeko mususu bakoti ndeko kwa Vital Kamerhe na kati aza président en même temps aza opposant munene Kamerhe aza mwana Kabila wana eza neti ngai na longwe na ndaku na papa na ngai na saki rebellion na sili mbongo esili na ozonga wapi na maboko na bozongisaka na ozonga wapi yango Kabila bomo na Kamerhe azongi na maboko papa na ye elonga na yebisa bino vérité bana Congo bofongola misi elonga na yebisa bino vérité za boye boyeba ke congolais ninga za na za simona mukete ba aussi sa biso lokola basoso non Nathan Kabila ça c'est Nathan mandaté tokotika Kabila soso même biso na élection que jamais parce que biso toyebi politique normale mais den konjo kabiliste ya yepona détruire biso mais biso toyebi ke za mutu moko oyo azo sauver biso ner na biso zaka papa chichi ce qui perd na biso za tête za passe mais biso loko to senga la communauté internationale bata alikambo parce que niveau to komi kokufa lukola bambinzo na yebi ke deba lembanga déjà oyo za première fois te boko mona nga lisusu mais lo nga zo sabino ba diaspora bo fongola miso ba ko sabino te ke ono na poto kuna obo emo toyoka na kate mais na moni ndeko Kamerhe azana kati abi bazobunda na kati ko ba élection salema azana kati a déclaré non ça pour ba élection mutapesi Kabila 10 mois ayelo sambo mutapesi papa na 10 mois est-ce que 10 mois na sens ni biso toyoka na ke dialogue wana za chichi nanani Kabila siko to mona banani kuna bango moko edeni konjo lobi ke wana baza ba petit poisson ba gros poisson za banani ya chichi nanani sikoyo bazomona na te est-ce que wana dialogue wana za mariage coutumier est mariage coutumier baza mariage coutumier pour basangana na bi bon maman tuna moni ndenge intervention moninga uti ko intervenir awa eza kaka kolakse bino niveau ya population ndenga komi population a komi na kanda makasi ndenge toza bonenge toza na ba photo aboye ezo pesa biso motema vraiment pasi makasi tozebisa Kamerhe ye azana mandate ya koloba au nom de l'opposition ye aza mutua Kabila ye moko ayebi akoma mokanda akoma buku moko alobake pourquoi j'ai choisi Kabila mais Lelo, à comment en opposition? Mais à ça, que pourquoi j'ai quitté Kabila? D'accord. Si on dégo, nous équipe levé que le 19 septembre, il y avait Zobana. Il y avait pas ça na commune. Il y a mon rendez commune. Beaucoup de il y avait un panel. Papa, maman. Nazo bisoboye. Préavis. Kutu préavis wana ozoloba. Biso nde to pesi préavis te constitution na biso nde muto pesi préavis. Ko constitution le bini. Et le bique président de la République, Bako, ça la vote, le président de la République, 90 jours avant fait mandat. C'est-à-dire, avant 90 jours, il faut élection exacte. Donc l'élection exacte, c'est ça préavis. Mais quand on est dans maman, wana eza lukuta mbongo ezali comme preuve bâtiment intelligent wana o bazolo ba bâtiment intelligent et uti na mbongo ya wapi na posha ya nani eza mbongo ya mbongo na biso eza me bango balingi ko chango na élection te po bazana volonté à organiser élection message na ba kiseka mo eloka muke message na zo yebisa Kabila
na batu na ye na ba mende na banani ba yeba ke bango bazalaka na ba minduki biso population tozala minduki te mais jour wana bakomona surprise na lobi tolobi siko le 19 décembre so Kabila kete bino population bosala biso tozoloba boye Kabila ndenge azana na bamende Kabila ndenge azana na bamende na banani bayebake le 19 bakomona surprise na maboko na biso peuple congolais bakomona surprise. Ce que nous demandons à Joseph Kabila, il est déjà fait un mandat. D'ici le 19 septembre, il doit partir parce qu'il n'a pas respecté le calendrier électoral. Et puis, si nous échouons le 19 septembre, le 19 décembre, il doit partir. Trop c'est trop. Il doit respecter les droits du peuple et il doit respecter les droits du peuple. C'est ce que nous demandons, c'est un peu ça. Voici qui je suis. Je suis Maître Lumuna, porte-parole de la Ligue congolaise des partis libéraux et regroupement de l'opposition extra-parlementaire. Nous venons ici pour prier pour les morts. Nous privilégions l'intérêt du peuple congolais. Le dialogue actuel est exclusif. Il n'est pas au bénéfice du peuple congolais. C'est pour cela que nous venons nous rejoindre, nous ajouter au travail, à la démarche, à l'intérêt du rassemblement. Nous venons pour que notre peuple puisse trouver son compte. Quand on fait un mandat, le mandat a un début et une fin. Le régime actuel a fait ce mandat et le régime est à la fin du mandat, donc dépourvu de légitimité. Nous venons donc pour que le peuple se prenne en charge. Nous ne voulons pas qu'il y ait toujours le glissement au préjudice du peuple congolais. Et nous, les Congolais des partis libéraux, tous les partis extra-parlementaires viennent rejoindre le rassemblement. Merci. Merci, merci maître. Merci beaucoup. Oui. Mesa tutuenza mwabeu mesa tutuenza mwabenga bana betu badi bashebe ya kubeni kudi Kabila ni yeye ni bamenda ni batu ben ni chitu tukabukubambile chochechi bikale bamanya bwani byosu bili bienzeka tuli babimanya bikale ba responsable parce que nous les 19 euros le 19 septembre qui m'a dit convoquer Bila bakashi bandumba mashini ni kwa sanzu minene kimbuta udi mwa sanzu bwa kambela dibaya zuburi mwa wa 5 niveau makuta mwa etela kwe watatu kwa manyi wa makuta chini a campagne abi bitu bya budi beza mubobu ni ba menda ni ba kimbuta mais kitu tubambile chani les 19 euros c'est wadi mangundu bingoma bituba bakana ni onu wabi tutu biambule tuba to bobina ba sentir bani le 19 décembre c'est blague imuye to nen baje na ba Congo nen baje ba rassemblement nen beneti segeti beneti mukulu po moto ambelani surtout tetu ba jeune tout dans tatini en charge lelo Angola ka pays ka kesi kajanga tamabe lelo kajales fine teto ba tout di babun Kabila le 19 awao
de 19 ans kabila udu mona chaka mona kamama udu mona chaka mama kamama d'ailleurs wewe wande udu sentir nyoni ba men kimbuto tu mama ni mwabu bitulo muko to mamwe merci balandi ya Congo le colonet ne bolandi biso ebele mais